Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Edingwe moto na ngenge. Mutu na biso oyo abandaki ko beta nde ko beta batu. Soki akomi ko beta wa pas possible. Ye na ko beta nde likambo abandaki ko beta batu na niveau moko insupportable bandeko na ngai. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, toye kaka na système na biso ya ye moko edingwe moto na ngenge. Mutu na biso oyo abandaki ko beta batu pas possible. Makambo eza kaka somo, makambo eza kaka ya koinda, makambo eza nango kaka ya kobeba kandenge boyebi na système moko ya pasi pe mawa. Bandeko nanga avant to kota na mwa makambo na biso ya lelo kandenge boyebi na olinga nanu na sensibiliser bato o nyonso tout. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne moko ya bana nzambe et pourquoi pas chaîne moko ya ba analyse pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. En tout cas, et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bande konanga oyo ezakaka edingwe moto na ngenge. Moto na ngenge ya tongo makasi. Bozwa nanu bakiti bo vanda bande konangai na système kaka ya bien, ezalaka bien. Tobeta maselo bongo kote mosusu boza ya kovanda. Bozwa mwa mai na bino, bozwa mwa sucre na bino, mwa jus na bino ezanga kate. Kote mosusu bozo milaka, mwa eloko pe ya kolia ezanga kanango te. Kote pe mosusu bozo liaka esalaka. Oyo tolobaka na biso kaka chaque jour kitoko oyo wapi. To liaka na biso, to milaka na biso, kote mosusu pe to landaka makambo kandenge zotambola ya star na biso, kachar na biso ya munene, mutu na biso oyo abando ko bundela biso bitumba na Kongo na biso, edingwe moto na ngenge na système moko kaka ya bien makasi. Bande konanga oyo bomona eza edingwe papa ya batu ebele ya bana ebele, aza penza papa ya bana ebele, ezalaka bongo bana ezaka teke no bana oye moko aboti te, ata bana o nyonso abandaki ko former, bana o nyonso ye abandaki ko kumba, donc bango wana nyonso tokobenga bango ka bana. Papa ya bana ebele na minito kandenge tolobaki aza na bien te. Aza bien te, donc place oyo aza na hôpital, aza nde na hôpital kandenge bomona, donc santé na ye eza nango bien te bande konanga, yango aye kolela epai na bino alobi communauté congolaise et sungaye. Communauté congolaise vraiment et soutenir ye na ba moment oyo et soutenir ye surtout na ba circonstances oyo. Aye epai ya bino bande konanga botika yete bo soutenir ye na système kaka ya bien makasi. Posa na ye penza kandenge na lobaki na émission nanga ya liboso, donc azana posa ka ya kokende na ye poto ya leli na ye ka poto alobi posa na ye penza ezaka akende na ye poto. Bino batu de boko sunga ye esalaki akende na ye poto. Soki bosungi ye te akende poto nde nini. Alingi na ye bakendo traité ye na poto. Bakendo traité ye na poto bino moko boyebi. Eza na batu mosusu bango ba préféraka na bango abima na ye Congo bakendo traité ye. Eza pe na batu mosusu ba préféré na bango na tikalaka na Congo na biso.
ba docteur ya minene pe baza ba hôpital ya minene pe baza ba ko traiter nga pe kitoko mais batu mosusu na bango pe ba préférer na bango na kendelanga ka poto ba soigner nga kuna donc ezalaka mwa bongo na système moko ya bien batu o nyonso tu balingaka papa edingwe muto na ngenge bino nyonso bo sepela penza na ndenge ya banda ubeta batu bino nyonso penza bo sepela ki na ye mingi façon abandaki komikotisa kwa na ba jeune na ye en tout cas kandenge boyebi to senga na bino na système kaka ya bien bo soutenir ye bo kanga ba poche na bino ndete bo kanga ba poche na bino te bo sunga ye bo soutenir ye bo zala wana surtout po na ye na système kaka ya bien bandeko na ngai aza mutu na biso aza papa na biso aza héros moko munene penza kuto ata koloba bomona azomona na deja ke aza mutu moko azobela makasi na oloba na ye moyen atia ba voix na ye ezalaki te bandeko na ngai bino moko boyebi tozalaka mwa limité air mosusu yango mwa voix na ye ezalaki bien te ke natia na chaîne mais voix na ye façon ozoloba bandeko voix ezobima nango bien te aobima neti souffle ezokata peme ezokata omoni kaka mutu azemi ndenge alobaka soki mutu mwasi azemi deja akomi na suka azemi ndenge ezalaka bandeko na ngai ye pe ezaka bongo donc ezokatakata c'est dû à malade oyo aza nango ka ndenge azoyoka na ye bien te donc yango esali ke koloba na ye ekomi mwa pasi azokoka lisusu koloba na ye bien te souffle ezobima bien te donc monoko mpona kofungwama ekomi mwa pasi encore pasi makasi bandeko na ngai donc eza mwa pasi bo soutenir ye kaka asali 4 mois na hôpital bandeko 4 mois na hôpital et osala pasi depuis avandaki na hôpital changement eza te baopesa ye bakisi maladie ezo changer te yango azo proposer na ye akende na ye poto peut-être kuna aokende obika wana penza nde ba prière na ye wana penza nde oyo azosenga na communauté mobimba akende na ye poto ezalaka bongo donc mutu na mutu azalaka na conviction na ye soki a préféré na ye akende poto soki ba moyen eza bandeko bo soutenir ye soki pe ba moyen eza te to continuer ka ko prier biso toza bana nzambe na lobaka chaque jour Étoile Nines TV azalaka chaîne moko ya bana nzambe tan botalaka biso pe botia ye pe na ba prière bosambela pe po na ye Nzambe ya lola a continuer toujours kopesa ye vie kopesa ye surtout santé na minute oyo aza besoin vraiment posa na ye ezaki abika ayoka bien zoto ezonga en forme zoto ezonga kitoko wapi wana penza nde ba prière na ye mutu na ngenge papa edingwe champion edingwe die edingwe wana penza ba kombo na ye nyonso mutu na ngenge abanda osala soki okota boye na stade ba obenga ye mutu na ngenge wana sepeli atondiko omona penza tondi pardon akotonda na niveau moko pas possible yalinga bongo bato bakumisa ye papa edingwe azalaka somo wapi eza somo la famille bo continuer kaka kosunga ye asali 4 mois na hôpital bandeko alembi na ye hôpital na biso alombi ba hôpital ya Congo yango azosenga na bafani nyonso ba soutenir ye bafani nyonso basunga ye aye epai na bino soki mutu aye kolela epai na bino seke ayebi ke na communauté na biso bato baza bato oyo bakoki kosoutenir ye baza na bango ebele yango aye kolela epai na bino en tout cas bandeko biso ntango mutu aye pe kolela bongo tobwaka ye te totelema pe tosoutenir ye tosunga pe ye esalaka mwa kitoko encore kitoko mingi makasi bandeko na nga na système kaka ya kitoko ezalaka bongo tosoutenir ye tosunga ye tozala surtout wana po na ye na ba circonstance nyonso tosoutenir ye bandeko na ngai ba prière ba mwa quelque chose botindi tindi donc
ekosunga pe mingi makasi. Bandeko nanga bosala partage ya video oyo ekomela pe bandeko mosusu o bayebi te eta ya papa Edingwe te. Bosala sala partage na système kaka ya bien parce que eza na batu mosusu omona mosusu peut-être aza na badata te. Tango omona kaka loba donc situation oyo ekomi moins grave comme ça na la mukape na kende pe kosunga ye en tout cas ekosala ka kitoko donc kosunga papa Edingwe eza bien et puis malamu mingi bandeko na ngai donc ezalaka bongo biso mosala na biso ezalaka kaka to ya kopesa bino ba information to ya koyebisa bino nini ezoleka nini fo esalama kandenge boyebi biso donc na système moko kaka ya tokos makasi. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, tokomi na biso na suka penza ya moi partage na biso na lingaki ka bomo na vidéo ya papa Edingwe na système moko ya bien donc eza moi bongo bana na ye baza inconsolable bana na ye bazolela papa na bango mwasi na ye kutu koloba te donc eza moi makambo ya pasi pe mingi na motema. En tout cas bandeko na ngai nazotika bino wana tokomona na bino kaka lobi na makambo mosusu na ba news mosusu bozala toujours branché et connecté surtout sur Étoiline Inès TV na système kaka ya tokos makasi. En tout cas la famille bye bye et à la prochaine.